le 29 novembre. Le 29 novembre, Nini Zali Nakatia Kim, Nini Zali Nakatia Kungu. Tous ne veut pas rater le 29 novembre. Le 29 novembre, Nini Zali Nakatia Kim, Nini Zali Nakatia Kungu. Tous ne événement Kaka Moko, tous la marche de santé la mission. Marche de santé la mission organisée na banane. Pourquoi marche de santé la mission? Marche de santé la mission, ils allaient organiser la fondation Likabo. Fondation Likabo est organisée marche de santé. Bissonio Sotokutana le 29 novembre à 8h. Point de repère, ils allaient restaurant India, Nagombe. Pour la ligne marche de santé. Photo tourna, tout tambola pamba. Non, Fondation Likabo, tout tambola pour lutter contre le cancer de la prostate. Yango Bissonio Sotolingi cancer T. Bissonio Sototelemi pour le cancer de la prostate. Yango Tokotambola. Tokokutana na 8h, la restaurant India, Tokotambola. Pour lutter le cancer de la prostate. Il y a une fondation de Cabo à Bendibi, Sonionso, Banakini, Nyonso, Tokuta na 8h, dans le restaurant India. Et bon, on a la zanga, on a un cancer, on a la prostate, 8h, on a la bourrée, dans le restaurant India, na basket. C'est le vôtre, Flavien Mwaba. Na bengi sibino na marche de santé Oyo, Fondation Likabo. Ils ont organisé, dénommé Novembre Bleu. Voilà, cette fois-ci, on a Novembre Bleu. Voilà, marche wana, ils ont aidé tout lutter contre le cancer, il y a prostate. C'est 29 novembre, tout coup, dans India, dans le restaurant India, na Gombe, na 8h. Donc, à 8h, vous avez déjà wana, point de départ, et wana. Tokutana wana Dr. Zatina mona ozala kopesa ngeli donc batunyo so pe baluka génico boya tokutana to beta mo t-shirt ezali t-shirt ezana $10 donc ozana besoin là ta t-shirt wana $10 ya pamba ozana t-shirt. Allez, je vous aime. Martini cosmétique andimi asala na perte andimi na ye que biso ba bonné na ye ba femme caviar pour poser na biso époque. Hâtez-vous vite, stock et aussi là. Martini cosmétique a sa promotion, il y a des produits sur 50%. Bas savon, bas sérum, bas lait, bas gommage, nous surtout au biso to yebi, ou bon ça va biso le poso. A réduire bas prix nous surtout na 50%. Boya na lombangu, bas tu baza ko wela yom to lali yom to vandi, okoya ko raté, olali pongi la muka. Martini cosmétique a sa ko comme ça biso ngebu. Soko pakoli mafuta Martini cosmétique le poso comme ngebu. Miss ne comme ngebu. Nous autres ne comme ngebu. Moi papa qui n'est nulle part ailleurs exact. Restez scotché na Martini cosmétique. Boyambangwe promotion na ba produit nyonso na 50% Martini cosmétique à Bukimbongo. Poyo nangai na Martini cosmétique. Bonjour, bonsoir, partout vos amis, na Rolanda Bisso, na Clé Média Télévision. Bon début de la semaine à tout le monde et bonjour aussi à tous les Abakouk, Binonio Sobolingara, Tonto Irano, les Tonto les Abakouk, plein d'eux aussi à maman Justine Kitoko qu'on a niveau États-Unis, sans oublier maman Claudine, Inès, boza ebele na kolanda biso ndenge to mesana koya na bantango koya ko communiquer koya ko solola na uitali cinéma ya Congo tolobaki émission na biso analyse sur ezaka pona baimboka eza pona ba artistes et comédiens nyonso pourquoi pas dire aussi à tous les artistes au niveau des musiciens, peintres et tout consort, mais beaucoup plus aux à focaliser dans les comédiens parce que les secteur haut aussi maramon mingi auto et barapi mo makabebele et c'est pas ça ka na monde ya cinéma. Merci mingi lisusu na mama Elimbizi hymne national na monde lisusu mama Zozona End la mère des opprimés mama Afima Imba na Bosani yote mama Chouchou na Nyota mama Yvette Pemba, maman Lucie Abakouk na niveau ya France, na moni pe lisusu, maman Mireille Abakouk, boza vraiment ebele, maman Chantal, n'oublions pas, maman Beloti, et omo ya mami longo maché, ya mimenu, ndenge kabalu babalobaka, macha mimenu, yango wana boko excusez soki peut-être la prononciation ngo bien te, et ya bino tonto Irano, aye le lisusu, lelo na kosolola, elongo na Bakouk tout o bolandi biso, boko limbisa moke na baye bah comprenez qu'il faut un message dans l'obité nazaki beaucoup plus focalisé dans o etali comme war dans lobby to la muka message za moko ya wana to la muka to ebieti
Zikomo Award eyaka na mopepe makasi na suka ntango ekomaka bavote ezopela biso tokomaka te toya mobondo te tozalaka mobondo déjà na début kino suka lelo toza le 17 ezosenga na ndeko moko boye aza quelque part aza bakuka aza fanatike ya mboka na ye Congo yeba ete Sila Bisalu azofaire partir na banomine na Zikomo Award aza na 3 catégories oyo tolobaki lobi na kati ya 3 catégories wana oza censé ya kovote ndeko na biso po azwa trophée wana ekozala honneur ya mboka en tout cas ezosala esengo kaka na babakuku te ezosala esengo na République démocratique du Congo kaka ndenge lobi tozwaki qualification na biso na mondial esaki esengo makasi koganye Nigeria koganye Cameroun en tout cas boye nde ezalaka tosepelaka mpe tozalaka mboka moko ya kolelalela te courant eza te mai eza te boye na boye tozalaka mpe na sourire ata na niveau ya football ata na niveau mpe ya cinéma boye lokola Sila Bisalu akobunda mpona kobimisa biso na délige lelo nayeli bino lisolo ya ndeko nani lelo naye na lisolo ya ndeko artiste comédien et puis chroniqueur ndeko wana toyebi azalaka du azalaka calme alobaka mpe mingi mpenza te asalaka mpe mosala ne bien s'il faut le dire azalaka mpenza calme baconflit bapolémike tokutaka nango mingimingi te tokutaka nango mingimingi te mais je suis surpris ya komona ye lisusu kosala sortie médiatique na koya kosexplike na koya kotalisa na bacollègue na ye surtout mpe na ngambo ya bachroniqueur mpona koloba ke toluka kotya kimia na oyo etali barival na biso tozali nango ezosala bien te ezoboma mosala ya théâtre aye mpenza alobi mpenza mwa mingi sololi mpenza ndeka tolobaka sololi pembe asololi pembe il y a des côtés positifs il y a aussi des côtés négatifs on a koépingler on a kosoutirer po tobe korefléchir ensemble na bino parce que ntango toyaka awa na etando nalobaka toyaka kaka te mpona kofinga ou soit kolakisa bino oyo biso toza nango mais toyaka topartager ensemble tomeka koréfléchir ensemble qu'est-ce qu'il faut et s'il y a des remarques s'il y a des suggestions s'il y a à parler il faut bokomela biso tomeka partager connaissance ensemble et prochainement je vous assure déjà d'ici là tozobanda mpe balive oyo tokobanda osala ekozala mpona kaka ndenge nalobaka na lomesano kopartage baconnaissance et beaucoup plus na bavancement na ngambo etali SB parce que nalobaka je suis l'oncle des Abakouk et je suis mieux placé mpona koluka kopesa oyo ezali ya ngai makanisi contribution par rapport ya réflexion. Alors il s'agit bien de Vini. L'artiste comédien Vini a sali sortie médiatique na ye salamaki lobi dimanche alobi asali yango en deux parties et premièrement asimbi na oyo etalaki émission asalaki na Maman Theresia Ana Chika napesi mbote na mosika ya Nonguli et c'est comme si émission oyo asalaki na Theresia eza émission on dirait eza émission zéro sans savoir que asala déjà bémission mo ebele asala déjà mo bémission ebele Vini mpona bato bayebi te asala déjà bémission ebele na chaîne télévision na ye Vini officiel si je ne me trompe pas asala bémission déjà sala mais émission ya koyamba Maman Theresia bato ebele baprenaki yango lokola eloko ya sika epai ya Vini ase transformé na chroniqueur tout consort tandis qu'azalaka déjà chroniqueur depuis kala. Moi j'ai déjà eu l'occasion ya koyamba ye na émission naluki kuta yango na baarchive na moni te nange natia bino baparti mosusu etuna ebele natuna ye et pourquoi tu as beaucoup plus préféré à jouer na Bella Production que LSB apesa ba raison na ye il fallait nécessairement tout le monde a ba vidéo ene to lobaka TV za radio te quoi moyena loba makambo ndeko bomoni te ezali te. Alors soki na kozonga na maloba ya Vini soki na koya ko meka mwa muke ko recadrer s'il faut le dire ezadi ya maloba ndeko alobi. En tant qu'analyste, selon Tonton Irano, selon moi, j'ai vite compris que Vini azo se reprocher na acte ya koyamba Maman Theresia. Boyebaka tango makambo epelaka moto ya Maman Étoile.
oyo ayaka awa na koloba na biso je suis venu parler au nom de Belleville parce que baso finga Belleville mingi tout ça na lobi lisusu lelo Vini azo se reprocher na quelque chose soki na koko kende plus loin reproche au Vini azo misala ezali dia ko yamba peut-être Maman Teresa parce que émission na les intitulé et pourquoi des rivalités tout ça les autres les la marambo et tali ba conflit tout consort biso tout ebi titre ya émission na ye mais na ko yamba Maman Teresa c'est comme ça yamba qui un démon une démon oyo il fallait pas yamba yango moni lelo oyo soki ba ndeko boko comprendre Vini en tant que collègue en tant que ndeko aye pona ko redresser ou soit ko réexpliquer na bato ke tolongola ba clivage tolongola ba parti pris toza bomoko artiste il faut savoir que non et lelo pe lobby et siko osalaka ye koleka okozala ndenge nini klima nini okozala nango na bandeko na yo ozozwa ntan ya kofinga tout consort il a beaucoup parlé en tout cas en collaboration avec Yves Kabengele comme d'hab biso ninga koya koloba mingi kijalo lelo te tozwa mwa maloba na ye tokokende nango et petit à petit développer ensemble na bino comme ça tome ko réfléchir ndenge na lobi ezali et série à ba repentance eza série à ba repentance alors bien officiellement te mais vous allez comprendre que c'est la repentance donc autant dans la vidéo comme ça tout se retrouver tout juste après merci de manquer du respect à Bellevue, de manquer du respect à Silla, de manquer du respect à Jérémy Chabani, de manquer du respect à Dinana juste parce que tu veux flatter Moutouazana Simanayo. Site Silaka, chaîne Silaka, mais nous les acteurs, nous continuons. Une chaîne là où j'ai travaillé, le monsieur Ayaki na loyenge wana, ya rotinda ba acteur, ba mangaka ba ndeko mususu ba acteur respect, ba finga ba ndeko mususu, ba acteur mususu. Et puis tellement ba acteur a bazalaki sans esprit, bazalaki ko kele la parole. Banda komona on dirait ceux qui ba jouer té na chaîne wana soka jouer té a oko ya carrière et ici là. Et les acteurs ont manqué du respect na ba acteurs mususu bazalaki ba âgé par rapport à bango. Voilà, merci beaucoup à la régie et merci aussi à Maman Beloti et Omo na niveau ya Canada na PCIP mbote mingi na Maman Katikanik na Bosanité Maman Chantal Maman Françoise Abakouk na niveau ya Angola bozavuma ebele na ba nyonso bobengaka Maman Belfourine la tigresse na Bosanité yote en tout cas boza ebele bolandi vidéo ya Vini ndenge tolobaki et Vini lobi après avoir koyamba Maman Teresia nzote ninganaki azwaki moi dérangement na niveau ya corps nzoto eninganaki ebelaki ndenge kaka moto nyonso abelaka et puis akotaki na série ya batournage na ye tout consort et voilà quoi mais tokendaki nango na mwa lombangu bocomprendre ke tobrile mwa betape ebele mpo eza video molai mais tolingi toanalyse par rapport ya badire ya ndeko d'abord il y a beaucoup de gens oyo balobi ke soki abelaki eza dit peut-être ya famille libota babwakeli maladi basataki na ye ndenge nini babaki Teresia kaka ndenge baréflexion ya bato ekendaka si c'est vrai on sait jamais eza maloba oyo bato bazoloba ezosillonne na réseaux sociaux ye alobi abelaki après tournage ya Maman Teresia abelaki nini bandakala abelaka na ye mais oyo alobeli boseke vraiment eningisaki ye fallait pas yamba Teresia tout consort azwi ndenge bato balobi alors toza wana te mpona kotya pipi na mungwa mais du moins toye mpo tomeka koredresse et puis kotalisa mpe na baoyo bazali comme baartiste comédien bapandisa yango tout consort qu'est-ce qu'il faut et puis mabe ezouta wapi moi je crois Vini a tout dit nalobaki awa na ebandeli ke il y a des côtés positifs oyo tokoki koapplaudir ndeko alobi mpe malamu et il y a aussi des côtés négatifs oyo ndeko abetisani mabaku na koloba na sens nini d'abord Vini abeti lisolo ya producteur moko boye to bandeko moko mpe bazalaki na bachaîne YouTube moko ezalaki na top makasi kala toyebi bango oyo badétruisa bacomédien
na kotalisa bango koyinana entre eux tout ça c'est comme si manipulation eutaki na baproducteur. Donc selon Vini ndenge atalisi biso manipulation d'abord ndenge tolobaka bacomédie entre eux balingani te e batianaka bapoiso babumanaka voilà ezalaki nde na producteur moko boye to eza na baproducteur moko x ou y nde bayaki koimplike eloko wana ou soit bayaki na bapolitiki wana ya kosalaki baninga balingana te mpona kowelela pouvoir ndenge tolobaka kuso pouvoir mpona koluka komitalisa mingi na sens ndenge ndeko alobeli il y a des gens oyo déjà bakokondane balobaki c'est faux makambo maladi koyinana haine ezalaka mpona baproducteur te euti mosika bacomédie bango moko makambo bolingo déjà ezalaka te depuis kala wana eyebani eza nango kutu mpona kobeta lisolo ya baproducteur te bango na bango moko nano haine ezali tomonaka ngo même na scène même na rôle producteur aponi oyo te mozowelela rôle ezalaka de ce côté là déjà vino kwei nga na kolobake c'est faux et archi faux. Moi je sais des producteurs on a cité même des noms je dirais même il y avait à l'époque Top Vision que j'ai sali Yves Lubam ou abane pe ko s'initier ba comédien ba contrat oyo nayebi te soki yango ezalaki dit peut-être ya séparation ba comédien je ne sais plus mais ce que je sache azoki tana ya ko valoriser ba artiste parce que c'est et ça me rappelle mikili ya poto et ça me rappelle partout ko signer contrat en tant que produit maison ça s'est fait ezaka na ngolo ko moto ko créer polémique to ko tina haine et tout ça en tout cas na côté on a déjà soki eza pour na bongo na lobi te que le bagi pour na Yves Lubam et puis il y avait aussi Eko RDC on a ici kulutu na biso papa na biso Jean Chibo Chiboa makambo yaki pe belé chaîne pe kenda mutu na mutu yaka na époque na ye beaucoup excuser l'union réseau varié ne ka tolobaka toujours na courant makambo yaka na tanango en fait même na musique eza na eloko moko te tikalaka éternellement na se ya moi même na politique ezalaka te même na football eza na domaine moko te oyo komona leader wana tikali éternellement azalaka te donc ntango ozoloba ke si tu es yo artiste kotikala oui c'est bien bon tu as bien dit olobi eloko moko important mais il faut oyeba yo moko oza comédien mitema mabe place ezovanda na mitema ya bato eza di peut-être basiti kaka te eza di ya basiti kaka te toyoka bamasolo awa ya baaudio tout consort soki tobi tozonga na ebandeli ya conflit pour dire vrai lisolo ya SB na Bella production pour ne pas aller très loin tokende kaka pembe mbala moko tokoyoka na lisolo ya débit okomona ke il y avait des gens au bakene ko manipuler ba comédien ba chroniqueur ke bokotelaka ngai par exemple soki peut-être ozo informé te soki peut-être ozo ignorant soki oyoka lisolo te mais nazongisi yo na yo ndeko ozotala nga lelo il y avait quelqu'un oyo akendaka kotrouver bacomédien mpe bachroniqueuse bachroniqueur en généralité ke nalingi bino bo bano travailler na ngai bo bano lobela ngai et voilà ce n'était pas Sila Bisalo Sila Bisalo atikala kozala na angle wana te Sila Bisalo atikala kozala na angle wana te pourquoi ozotanga Sila Bisalo oui je dirais Sila Bisalo parce que je défends Sila Bisalo et parmi na lisolo na histoire oyo tobetaka lisolo lelo oyo ya bamésentente ya barancune tout consort totikalaka ka retrouver ata mokolo moko te audio ya Sila Bisalo azotravailler na motu moko songolo pakala et pour amplifier mes paroles je dirais même que Sila Bisalo alobango na conférence de presse mais alobango na anniversaire na officiellement que non je n'ai pas un attaché de presse je n'ai pas un journaliste officiel il y a SB mais il y a des gens au bino boyebi bafingaka bato butu moi mais baza accroché na ba chaîne YouTube oyo bino boyebi ke eza mi place ya kosoutenir mboka na biso ou soit eza na ampleur makasi sikoyo en tant qu'analyste en tant que sage yo oyo présentaka émission parce que un journaliste un chroniqueur ntango oza sincère koyamba motu il faut déjà au-delà peut-être ya réflexion na ye yo moko ozosala baétude to baexamen ya koyeba te ke mabe euta nde pa ya moto tel
to ça l'ignorance kaka ozoya ko interpeller to conscientiser bande kono ba comédie. Parce que ko conscientiser oyo ça la lelo et c'est très faible na par rapport à makambo to leki na même na je dirais c'est ça. C'est ça. Ouais, papa na biso Christian Bosembe. Et c'est très faible. Pour ceux qui ont conscientisé que tu es faible, bon, c'est ça que balobani. Pourquoi on va payer ça benjir, va payer ça qui m'a ramené. Moi, je dirais, ce n'était pas important, ou soit ce n'est pas important. Yakoya koloba en tant qu'artiste moko, oyo, tout après ça va calmer na yo, attitude na yo, ça va créer des polémiques pour rien. On va encore t'injurier pour rien. Bah, tu vas voir au côté na raya, bah, chroniqueur, to et bah, analyste. Malgré tout, au salaka ngo mais na ndenge moko boye. Au salaka ngo mais na ndenge moko boye. Vini na bengi yo 3 fois éviter na place oyo bakoko koloba vérité to luka to masquer vérité wana. Biso nyonso toyebi na biso vérité pe tisu toyoka yo pa toyoka yo kango ya trop place uta. Place uta. Soki na ko interpeller yo, soki na ko condamner yo na kokondana oka na anglais wana. Lelo koya ko tia ekulusu na ba chroniqueur te parce que le bielo moko wana bango bazo sala cop na bango eza business na bango eza façon na bango ya ko gagner et à travers bino ba comédien tout consort, mais il faut aussi savoir que poto yeba lisolo libala ya vini na réseaux sociaux eza ka ba comédien nde bayaki nango. Poto yeba lisolo ya ndako ya vini ezaka na ba comédien nde bayaki na yango eza na ba chroniqueur te. Poto yeba moto boye na basalaki boye ezaka entre vous les comédiens nde bosala kango. Après simeye na ba chroniqueur. Et puis quand vous disiez en généralité, quand vous dites pardon en généralité que des chroniqueurs, il faut savoir aussi il y a des chroniqueurs comédiens ou comédiennes. Ou azara comédien, azape chroniqueur. Donc, soit on a chroniqueur ou chroniqueuse, azana monde na wana déjà, c'est facile à information et de une analyse. Borobima, quand est-ce que Borobima na bamarambo? Allez-y comprendre aussi la dit. Donc, ça sert à rien de condamner les chroniqueurs parce qu'en généralité, nous disons des chroniqueurs, mais il y a aussi des chroniqueurs comédiens et comédiennes. Maintenant, vous attendez que vous condamnez banane. Vous condamnez des bananes. Ça sert à rien de condamner. Plutôt, il faut que vous vivre. Ceux qui vivent dans les public, beaucoup sont en cachette. Beaucoup bango penza, beaucoup bango na se ya mbeto. Beaucoup miye banate. Parce que quand on est que on a lié à la melagana ba ndeko na ngaba comédien parce que c'est la famille et je ne crois pas aujourd'hui les assoudés wana. Je ne crois pas. Pourtant on lien na tongo na 12 heures pile directement bimi di banda. En tout cas, na condamné na anglais wana et s'il faut féliciter pardon Vini ndekonanga na courage ya kolobake comédien tant ozo lien na ngambu moko par exemple na pesa exemple moko simple hein? Parce que moi je suis véridique na ngako ya koloba na ngambu moko ndeti hypocrite. Si j'étais comédien, artiste et comédien, moi Tonto Irano, je ne trouverais pas important qu'on finisse la belle vie. Ou Dinana ou Ixi Pechanga, parce que ce sont mes collègues. Bao bakata bakata. Donc, ceux qui n'ont pas comédien, n'ont pas théâtre, n'ont pas moins important qu'on finisse la bande qu'on a comédien. N'ont pas moins important. Pourquoi? Parce que tu as kaka na scène moko songolo pakala. Et puis tout ça ka carrière oyo pour na scène YouTube té. Tout ça ka carrière opo eza passion ya vie na yo. Yo satana ka YouTube ko ya na vie. Tant on na théâtre par exemple, il y a des gens ici bazara na VHS, baye na CD, baye YouTube, bazo kendelelo ti ndenge mam so même sur na canal plus.
est-ce que s'attendaki que okozalaka na conflit na temps ya YouTube? Non. Obandaka carrière na yo en tant qu'humain, ozwaka vocation yo moko ezaki likabo nzambe apesaki na yo. Mais pourquoi lelo okomisa ngo na ranking pour YouTube nde ye quoi? Donc tout le bagage YouTube nde kaboli bato. Plateforme oyo babengi YouTube nde eza na péché. Moi je dirais non. Comédien zwa conscience, ça sert à rien ya kofinga baninga ou kofinga moninga na intérêt nini. La chaîne là est par terre. Et ma carrière ya ba artiste wana. O bazaki na kati ya chaîne wana o ba fingaka bandeko msusu ba acteur. Suite na bango eza wapi? Carrière ici là. Boluka bango na ba site, bomo na bango lisusu te. Boluka bango na ba théâtre, bomo na bango lisusu te. Pourquoi? Parce que au fingaka, au mankaka respect. Pour sa gloire na mutu o azalaki mokonzi na yo. Tu pensais peut-être que mokonzi yango akotikala éternellement, chaîne ekotikala éternellement. Et mokonzi akei, chaîne ekufi, carrière ici. Mes chers collègues, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve demain. Il faut être bien avec tous les leaders des différentes chaînes. S'il faut féliciter Sylla Bissalo, s'il faut applaudir Sylla Bissalo, s'il faut soutenir Sylla Bissalo, est-ce que c'est synonyme au film baninga ou ba comédien? Est-ce que c'est synonyme au film baninga? Critiquer, oui, c'est autorisé. Na ko répéter en plusieurs fois ko loba ke to critique kaka. Na ko loba ndeni. Ba mon français on peut les révéler. Je vais te critiquer jusqu'au fond. Parce qu'ils ont autorisé. Critique, oui, donc critiquer, dans le film et belle vie, et tel la magate, à comme un film et ma bé. Et c'est critique. C'est long, et c'est critique, nanga. Dis nana, na mon aïba quoi, ko jouer té, na mon agaza trop lente, et puis ça polyvalente té. Na mon agaza limité. Artiste mon côté, bon, rejoyer international, à le baba benga international, mais ça limité, à ça raté. Oh mon pécha na mona ke azaka lokolo moko na yeba ka je na yeti olobi ici pécha na yeba ka je o ya jouer raté na yeba ka to juste je ni no ba go cha mutu ba bi copier ici le mutu akoki angote ezati pas ozona ngo na facilité aza artiste moko bo o ata mona botami lelo a copier ka mbala moko ba no sala nango pour ça on pas citer. C'est ça les critiques, c'est ce qu'on appelle critiquer. Et puis s'autoriser, critique bakangela kayangote. Au moins on sait la diffamation, bani ko finga mutu, au côté de la vie privée, là c'est autre chose. Mais yo comédien ba bengi yo éducateur à masse, yo ndo ko côté ya bato ba éviter. Mais bani ko finga, bani no ko finga sila, makolo soso, sila e abimana madilo e, sila e secondaire yango ba bengi yo ndo comédien. Maintenant, quand toi vini aux ensemble na bato abongo ensemble na bato ba finga la sila par exemple on dit rappel au milagana bango bien sûr to lo baka les salaires individuels les fonctions individuelles on eza bango eza yote tant suko lelo o bima na TV o hotel sabiso droit de l'homme o hotel sabiso ndenge mutu fa vivre ba obengo na bato nanda ko na ebi ba répondre ba obengo hypocrite. Nga na tuni question ba obengo nani pendant tout ce temps au vandaka olia ko saka pe ba film aux akape coordonnateur nanengo mona ka nanengo yoka soki po mona soki po yoka déjà ne ba sa kabal pour contre sila na lobi te na confirmer te que au mona ki mais na lobi soki au mona to yoka ozaye ko loba nini pour émission de réservé yango lelo tindio za de leçon ah papa to tika ko to tika na biso yango moni na lobi et puis na féliciter Sylla Bissalo le temps le bac tout le monde est hypocrite alors bah on avec tranquillité parce qu'il y a bien que ça est bon tout le monde est hypocrite et ça est solo mais Mexique quand même na courage aujourd'hui il y a quoi côté les comédiens au bazo kanisa qui reine il y a Belleville aussi la tête
bazoyeba te ke aza mpe kaka mutu aza na mai na makila société ekoki mpe kosila akoki mpe koloba lelo nga na nalembi natiki na nga abela production pourquoi kosatake kaka na Belleville nazosataki na Belleville parce que rivalité ezali ya bacritique tosalaka eza bongo tofinganaka te me nga naosala critique je le dis et je le souligne et je le répète ke nasalaka nde critique contre Bela nafingaka bango te na bandeli soki olobi oyo bino kaka kofinga Belleville asala bino nini nakritikaka bango parce que bango nde bamitya rival ya SB soki bareconnaîtraka ke bazalaka na se ya SB nakotika mpe bango kimia nalobaka boye parce que nakomprena ke bamitiaka lokola biso nde barival ya SB lokola bino boreconnaîtraka boza rival ya SB il faut bosala makambo SB fe salaka to oyo SB esalaka. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Tokozonga sur la vidéo kaka ndenge tolobi et bokolanda ngo na bokebi nyonso. Je crois ba o pe ba côté na télévision na chaîne na bomoni par-ci par-là ba tebele ba sala émission déjà. Bolanda mais nga na soutirer on a ko soutirer. J'ai parlé des côtés positifs et négatifs. La négativité était c'était pas important koya koloba parce que ça va te créer des problèmes pour rien. Ba ko fingo sous makasi na banani na famille Libota. Na bandeli famille libota nde kofinga opo bakomona ndeko ose reprocher na quelque chose ke oyambaki Teresa pona nini yango siko ngomi kozonga na nzela o se rattraper tout ça bakoya kofingo lisusu koleka soki bakofingo te bango tampi me nga nayebi bango ndenge bamarchaka ndenge basalaka mama étoile ezalaka bongo et du côté positif nalobi ke c'est bien pour nous interpeller ndeko na yo moko comédien collègue na yo moko pour nous baki ça sert à rien ya ko finga moninga no comédien parce que le vous en avez besoin o évoquer le moko boye awa ya bambino na ki ozolo balika mate grenade bambino est-ce que même scène tout ça tout consort mais yo lo bakaso ils ont un être bien ça ba total so ils ont un être solo o bien ça bambino o bien ça tegra ba jouer où est le mal. Mais question ezaka ke baparent na bango wana balobaka na bango nini baparent na bango balobaka na bango nini parce que bambino Michou Mbembele Naomi Lokwa et les autres tout le monde a bango par-ci par-là na ba chaîne YouTube ebele tout le monde a bango mais oyo zotanga tegra est-ce que maman na bango akoloba nini tango zokende po akosenga nzela akoloba maman na okende jouer na film ya Tonton Vini na film ya Tonton Vini na yoki paraît-il que bambino kozala maman na koloba na nini c'est ça maintenant le problème. Merci beaucoup à tout le monde, merci toujours d'être là sur Clé Média Télévision et na confiance fidélité bozo pesa biso tokotika la jamais ko décevoir bino tokozala wana toujours pour nous ko réconforter ndeko moko azana kolemba akolobi est-ce que longola ba est-ce que na lobaka période moko boye tango moto azoloba ke aussi la je suis à Bakuku mais wana longola parce que soko zaki vrai oya na ba mete en tout cas tout ça na makambo ebele tout ça na ba activité ebele s'il faut marteler aussi na ye koloba lisusu en tout cas événement moko ezali marche de santé il y a le 29 novembre 2025 oyo si la lobi si biso lié le départ ezali na India Gombe en tout cas benga mams benga kota na plateforme SB omona ba directive eza wana donc fondation bomoko je crois ezali sungi bomoko je crois yango wana ezali wana kota na video mams omona ba directive le 29 novembre oyo ezali mpona combattre maladie ya prostate na bandeko ebele tonton en tout cas papa yo oyo monaka nga nde nalenda nga nde mobali le mosusu mpo sokufaka loyebaka na yo te déjà yango wana message eza le 29 novembre oyo bato ebele bazobenga toto yokano tie nini boye nde nini mams asali nini eza ya mams te aorganize eza ya fondation oyo natangeli bino kombo eza entre lisungi parce que mo lisungi et bomoko je crois ezaka presque ezokende de pair donc c'est ça eza ya fondation wana mais à travers sila biso na sensibilisation ya sila bisalu yango nde ezosenga mpe na bandeko balingaka mams baya mpe kosoutenir marche de santé wana yango wana nde ezalaki important ya komartele mpo ebele bazozwa confusion koloba sila tie marche de santé biso toyebi te ndeni sila te te mutu atie marche de santé eza ya fondation moko x
Poto Lobby, Fondation Bisungi, si je ne me trompe pas, ou bien Bomoko, voilà, à travers si la Bissal on a un message à passer. Donc c'est ça quoi. Et tout beau, ça a pété le 20 novembre, décembre, pardon, Toto Jérémy P. à un spectacle, na showbiz, tout ce qu'on dégoûté, tout soutenir une déco. Kaka Nenge Zalaka, Zukomo, Awa Rezawana, vote Zosuka le 24 novembre, Oyo, ba clôturer vote, yo Ozo Lota, na salela Gibino Jaliste Moulaï, Aboko Missingaï, lecteur, na ba notanga, Nyoso, tout ba nous comprendre ensemble pour nous voter. Problème ezate na kosala ngo pour na SP merci na bino ngai na bino tout monde na prochainement bye bye. C'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.